Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour. Bonjour na balandignon soya BBC. Bonsoir. Et si que Melibino partout dans le monde. Bandeko, Kota aimé vidéo partagée. On est ensemble, la grande famille. Les lots à vendredi. Bon début à week-end. Et si que Melibino partout dans le monde. Et Zanga Wabino, Maman BBC Mpoï TV. La grande famille n'a toujours que non. Numéro na biso za la kawana. Tous en a besoin ya appel na bino ya pour na conseil. Pour la suggestion na bino pour la matière mosusu bomoni air moko to sali analyse air moko histoire to beti eza vrai te ou ayebi vraie histoire ou encore ayebi vraie version carrément obengi to kozongela lisusu pour na koya ko nini pour na ko informer lisusu bandeko ya koloba non bandeko place wana ezalaki boyete. Voilà. Je m'excuse bandeko, je crois ils ont analyse mon qu'on qui ça là avant midi et ça là qui keno ils na moi makelele ils na moi makelele bandeko et si kana zaki na sina telemi mon pépé zalaki alors j'avais déjà perdu la tête que mon pépé et kokota alors bandeko je crois na c'est ce qu'ils a qui déjà dans bas commentaire bo betanango libakute erreur ezanga até nous sommes des humains. Voilà, je crois prochainement éco-série pété les sous-sautés. Voilà. Kota aimé, partager, famille libo tabo, kota bo aimé, ceux qui peuvent nous s'abonner et que ça abisso toujours bien. Voilà. Titre nabiso bandeko bomoni, titre nabiso, photo ya miniature nabiso pe bomoni, na photo ana o na chelibino awa na image bozomona na che belle vie, Poutine de l'écriture, nanani na Vincent Tulizo aza collègue na e bandeko. Alors, dans le bino, ça la paix analyse parce que tomoni sortie médiatique, il y a moi na ya artiste na biso Dadi Kitambala oya kufa, ce qui dit Tambala na Vincent Tulizo basala qui sortie médiatique. Alors, tout ça li ba analyse pour na ko faire voir bandeko ya koloba ke non to betela moi na ya artiste na biso Dadi mabo côté parce que moi na akenango mabe ata mabe zalaki ata sope nini bola mu pe zanga ate alors yango na bino pourquoi pas na pe ko sala analyse dans le sens que non plateau wana ndenge bavandaki papa leki na mwana sûrement fort possible Tokyo lo bakeno ou encore na Tokyo lo bakeno je ne pense pas que Mwana ou encore Dati ndabimaki ake koluka Vincent pour na koyebise non tonton Vincent encore papa leki Vincent na ngina sala analyse trop c'est trop na batu oyo bazwa ko fingela biso maman na biso maman adoptif na biso trop c'est trop je ne pense pas bandeko na oyebisa bino je ne pense pas que non eza Dati nde abimaki ake koluka Vincent pour na koyebisa Vincent que non oh non na yambanga ipo na éclaircir na nos communautés congolaises na makambo ezo de kapo na mama Olive je ne pense pas na ko fongola likambo parce que ndenge na lobi que non je ne pense pas na ko pesa raisonnement na ngai vous savez Dati ndenge azawana au départ aza mwana moko amona na ka déjà que non elle parle trop aza trop insolente azalaka vraiment trop insolente mwana wana alors si s'agissait ya kaka ye moko Dati wana abima na ba moment wana oyo Belvia bande ko sale mabe azaki déjà muto akobima comme pour dire que non babanda ki pe ko pekisa ye ou encore abanda ko zo occasion ya ko bima kolobate
Alors si on a ngambu ya Vincent Tulize a moni que non, trop c'est trop. Malgré Ayaki a sali introduction na ya koloba que non, je m'excuse à lancer message moko na kingakati ya koloba que non, malgré je suis pas autorisé na senga qui peut permission te ya kosala ba émission ya boye, mais trop c'est trop, je m'excuse. Wana nyonso ezaka ba banalité, ezaka ba bilo mo boye bazolinga ko aveugler biso. Alors ezalaki nde souci na ye moko nani Vincent Tulize asa nini asala analyse ou bien aya kolobe la likambo o ezoleka sur les réseaux sociaux. Bandeko to solo la ka loko abatu, to solo la ka na temps normal, to solo na temps normal ya koloba keno. Pourquoi Vincent Tulize, lorsque yé ayoka ki muteme komi na suka ya koloba keno, il faut peut-être qu'on recadre ba fille ya chronique ou encore il faut qu'on recadre les sous artistes et comédiens et tout na ba makamnyo sezo les cas sur les réseaux sociaux na kombo ya mama Olive. Bandeko, bureau ou encore bureau ya Kingakati, ce qui ya non que loba ya information non que loba bongo. Vincent Tulize aza. Oh, peut-être bah solo là qui kaka na katimini bah oui non, trop c'est trop. Il faut tout répondre bateau. Et Vincent Tulize na ngambunaye à réfléchir, à raisonner, à bouler, à le dire non. Il faut na ça langue émission et la personne on a ko yamba. Eza nani, eza dati parce que dati azana ba makambo. Bela ko bimisa. En oubliant que azotia mwana na danger, en oubliant que aolukela mwana ba problème, en oubliant que azalaki mieux placé te ya keno ayamba mwana ya grand frère na ye, mwana aya koloba ba bêtise, mwana ya koloba ba biloko abimisa ki na munoko wana. Je ne pense pas que ce qui peut papa na ye azaki vivant alinga peut ko permettre ye à lobango ou bien à leka sur les réseaux sociaux pour na koloba ba biloko alobaki. Peut-être yango na olobaki non. Yé tati peut-être tango Vincent ya ki koluka ye. Ils ont intérêt ils ont intérêt peut-être ya yé moko na ngambu na ye Vincent Tulize peut-être na ndenge peut-être na kingakati basenga ki non, trop c'est trop, bo panza kaka poke. Ya asali musala na ye peut-être basenga ki na kingakati. Mais yo dadi image na yo. Nde ba eko bimisa image na yo yo mutu siko bimi. O comme on dirait tête ya likambu. Donc, en anglais, tolobaka. Donc, ba use yo, ba utiliser kaka yo. Bandeko, ba te belé, ta ba biso msuso, toza pe na ba problème na ba tupezo lobi ke no, il faut na sanza. Il faut na sanza. Mais aux autres tala, ils ont permettre te ko sanza te, parce que na sima ko sanza wana, et ko lukelo ka ba problème. To vandi. Yo kanisi yo dati ndenge zawana, yo kaka ndo zana problème na vie na yo ke no, nde ba beta yo 12, yo nde so ki pe nini, et lobi ata nene ya. Hein? Et lobi vraiment néné à Nazaki na life à néné na néné à pesa à fongolinga air moko sous mémoire ya kolobake non. Il est daté à lobaki très bien que belle vie abandako chela e 12. Abandako beta e 12. Mais comment est-ce que muto abandako beta e 12 kaka ye moko lusu alobia se retrouver na Turquie. Mais à partir à Turquie babandako solo la nanani na belle vie. Parce qu'à l'obaki qui est non bané ko senga mbongo et pas maman à partir ya Belleville na ninge Belleville azo répondre c'est-à-dire que non babane qui ko solo là. Donc on a trouvé ngo trop louche. Na trouvé ngo vraiment trop louche. Yango na ba analyse na nga bato bazo comprendre te bazo ba oh pourquoi bozo lo ba mwana bozo lo ba dati. Non bandeko na minute oyo yende imagine bimi abimi si lo poso na ye ya ke non ninge bato balo bakaza kempoli. Batu mususu neti ba biso ba mususu tomona ngote. Mais là na uti na landi na ozoloka tonalité na ye ozoloka et ozotala efandeline na kiti ozotala ba geste azosala wana tu sens que non moi no azaki mwana azamwana moko vraiment impoli makasi. Mais awa na osala analyse bandeko na ko sala analyse pona datité mais na ena no pona Vincent Tulize dans le sens que non pourquoi Vincent Tulize a utilisé mwana ya grand frère na ndenge wana. Est-ce que ayebi combien a lukeli ba problème na vie? Pour lorsque yazaki na problème pe ya mbongo, lorsque mona ki Belleville banaki ko bete ba 12, a luka pe 20 santé. Siko awa na miniti o bandeko yango na zolo bakeno toyoki kaka version na litoi moko version o toyoki ezaka litoi moko.
Pour ceux qui peuvent Belvi na ngambu na epe alobi aloba abima aya koloba parce que torozela pete Belvi aya kobima aloba. Parce que mutu oya précipitaka koya koloba bandeko. Batu bayoke la kananu ye. Mais na minute o Belvi nenga zawana. Donc yekuta koleka te po aya ko éclaircir. Na ngambu na epe azana babiloko oyo pe akoki koloba. Omoni Vincent Toulouse aluki pe guerre mususu o eza kitoko te. Bandeko tozala kana ba réserve na vie ya ko précipiter ko ya ko bimisa batu mabe. Et ça la kamabe, ça la ka propreté. Dans la vie to précipitaka te. Ata likambo ezane bandeko mwanka o nga mama BBC o na osolo na bino na osala bino analyse. Non, nazo apprendre du jour au jour. Nazo apprendre du jour au jour bandeko. Ko précipiter te. Ko précipiter ata mabe za ndenge nini linga bimela ngona ndenge mususu wana parce que bino tango boye wana na landi ba analyse batu mususu na lobi pourquoi est-ce que Vincent Toulouse tango azo ki tana ye ba sa ki ba briefing ba préparer ki émission wana na dati est-ce que azela ki ba retomber ayeba ki keno ba retomber kozala c'est juste une question. Pour nanga c'est comme si Vincent Toulouse aye kote ka mwana dati ya ndeko na ye ateki penza na motalaka ateki penza bien pour place peut-être moi ça n'a pas kobanda peut-être ko zo pe ba menace Vincent kozala te je crois peut-être dati ya kobanda ndeko bengo ye papa Vincent na komi na ba problème tala na olala te fonu nanga boy tozo souhaiter yango te. C'est juste ya koloba ke non lorsque bozo sala ba makambo moko boye ya koya ko bimisa batu mabe est-ce que botala ka ba retomber nango est-ce que Vincent Toulouse asungi mwana to asungi mwana te na donc na okyo bandeni bande ko bo aimer vidéo bo partager s'il vous plaît to sungana bo aimer vraiment famille bota aimer partager la Chine soza awa aimer partager ba Péchalov bo aimer pardon on est ensemble on est une famille bo aimer bo soutenir chaîne ya BBC Mpo TV bota ka ba analyse biso to ya ko finga te quand même bozo ka ba tunenge bazo finga kuna ezo matezo kita mais à partir à babiloko na biso to sa lango analyse. Ngana lobi entourage ya Vincent mutu oyo nani Vincent monaki kaka ya koloba keno aya ko dénoncer ou encore aya ko recadrer batu o bazo toucher personnalité ya mama mama Olive ye pour lui a monaki kaka mwana ndeko na ye bandeko eza non koloba je sais pas. Vincent Toulouse obeti mabe makasi. Il ne te fallait pas. Ata makamu ndenge ezokende wana nga kutu lobi na lobaki yango na lobi. Est-ce que pour na ko défendre mama Olive il faut bo ça l'émission ndenge bozo ça la malgré que non Vincent yo lobi yango bien intro na yo lobi très bien lobi que non ngai na vanda na yebi mama ndenge asungaka batu naza témoin na yebi ba action ya mama. Mais lorsque yo lobi que non oyebi ba action ya mama bandeko il faut toujours s'attendre que non eza na bato bakoloba bolamu eza pe na bato bakoloba mabe. Lorsque yo lobi que non oyebi bolamu ya mama oyebi ba action ya mama oyebi o mama salaka pour toi oyebi que non mama salaka biloko ne c'est dans les bons. Mais il faut poser la paix que non na ndenge ya na ngambo mususu bato olobela ngo mabe mais bino bokozala wana te pona kotala bato bazoloba mabe bo focus na oh bino bozo sala c'est tout. Mais oh Vincent sali c'est comme si aluki sous guerre sur les réseaux sociaux maman Olivier wana komi ko mataba akomi ko mata sous ba miniature ou encore tout le monde a ça fait un bout de temps ça fait un bout de temps taba 6 mois depuis ba utaka à Dubaï ba quel Lubumbashi je crois ali moi qui pensa maman Olivier ali moi qui ou encore azoluka pe actualité ou comment toyebite ça ka question. Parce que ex-première dame, je ne pense pas que non pour nous défendre ex-première dame. Et bon, Félix Oyo Azawana, président de la République Azawana, Maman Denise, première dame Azawana. Bandeko, ma finga combien bazozwa butu na moi? Ma finga combien bazozwa? Na pesi exemple na bango, il y a président Félix
na Maman Denise parce que bandeko mafinga na monde lelo bandeko ba finga yo biloko bazo fingo me ba kuto nango te ba action au Félix azo sala na Congo mais dikolo nango bazo finga eti ba action au président Félix azo sala na Congo na minute oyo bazo finga likolo nango ba action pe mususu o Maman Denise azo sala mais likolo nango bazo finga kaka azalaka ex première dame azo zo ba insulte première dame o aza présentement les lois bazo finga et président bazo finga comme pour dire que ata ba sisi mandat na bango bake ba bandozo na bango ba insulte ce qui est normal ce qui yoko zala wana ya koya koloba ke non trop c'est trop na ya ko recadrer bango na pe koloba vérité bandeko toute vérité n'est pas bonne à dire yoko loba ke non oyo koloba vérité mais tala na minute ba retomber oyo mwana ya yaya na yo azui na réseaux sociaux. Bino peut-être bokoloba ke non boye koloba vérité trop c'est trop. Mais imagine nini oyo biso batu otolandi bino. Imagine nini eza la vérité oyo nani dati alobi eza la lokuta. Imagine nini tozweli siko mwana wana dati. Il fallait pe ko talango la grande famille. Il fallait pe ko se rendre compte na wana dati. Na nobalité mwana. Vincent Tuluse a utilisé yo. Pour un moment wana oyo peut-être ndenge oyo ko informer batu ke non Belvia nyonga yo Belvia sala yo 12 abeta yo 12 et tout ba propos nyo sotena ki na kombo ya nani ya Belvi mais il fallait pe Vincent sunga yo Vincent asunga ki yo te na ba moment wana to solola Vincent asunga ki yo te na ba moment o Belvia banayi ko beto ba 12 banayi ko nyonga yo. Mais si qu'on a mini choyo, pour na ye abongisa, liboso Maman Olive soit disant que non, aya a attaqué batu na attaqué batu, ba o bazolo be la Maman Olive pour ye sous Maman Olive alingaye, aluki mutu, aluki pe muta musika te, mais aye kaka kote kayo. Vincent te ki yo yebite mwana. Nalanda be mission ebele oza na Turquie. Oloba kaka makambo eza na koloba na ngai te oboya ka koloba na ba live no ya TikTok oboya koloba atala be émission mususu ba ya mbayo oboya donc o utilise donc ozaki nde hypocrite obana ko lukaka tiyo lokola siko Vincent Tuluse ayeba yo bia le bité muto akopanza pokeza o ma chérie Vincent Tuluse a utilisé yo papa le ki mabe. Pour un moment, on a Belvia abandé ko nyonga ye amona na te. Mais tala ndenge aye ko tourner le yo, aye ko utiliser yo. Ba o ba yoka ke non dati azala ka impoli, dati azala songi na minute opeto moni yango peto ndimi. La grande famille, beau aimer vidéo, beau partager s'il vous plaît, aimer partager et ça en a vraiment bien. Et zanga wabino BBC numéro na biso zawana so ozana besoin ko benga o benge osa vraiment biso bien. Voilà. Vincent na minute Tokyo loba, ceux qui n'ont bina kende siko na relation peut-être ya Vincent na Belvi. Vincent olingo loba ke non na ba artiste comédien nyonso. Ou encore na ba chroniqueur na ba chroniqueuse na loba ki ango lobi. Eza na ba chroniqueur na ba chroniqueuse te oyo ba défendaka si la ndenge ba touchaka Maman Olive. Kaka ndenge dati aloba ki lobi alobi pourquoi? Parce que boye nde pona ko lobake boye pona ko lobake non boye trop boye ko telemela batu o bazo finga Maman Olive trop c'est trop. Est-ce que bomona ki Belvia bimi aye ko finga? Je ne pense pas. Soko tali propos ya dati na Vincent ba ki mingi po na Belvi. Ba ki mingi po na Belvi. Et yebi siko ka bango o ba solola ki po avant ba solola ki avant ba bima ba sa la sortie médiatique. Et yebi ka bango mi balé. Lokola pe munoko o elobaka mingi epengwaka atangi ba Ariachou atangi Saratola atangi nani atangi concert na biso mususu chroniqueuse Mida je crois hein? Yes. Or
base ya likambo boyelaki mpona konyonga Belleville. Sikoyo Vincent soki toza bato mayele totali boye tozwi nanu mwana wana dati tolongoli ye nanu kuna tozwi Vincent, c'est-à-dire que non Vincent déjà azalaka na guerre ya CC na Belleville. Mais tout le monde a boké Lubumbashi na aéroport bosolo na Belleville. Donc bino nyonso bozaka ba flatteur. Vous n'êtes vous n'êtes pas vrai na bandeko na bino. Neti ngai na loba na nga. Ngai soko sali nga mabe naza susu na tana yote. Ata Bible biso ke no to limbisa na ko limbiso me na koza susu na yote. Soki na sina monika ke loko moko mabe tungisi nga motema. Au grand jamais na ozala. Mais tozo mona batu bon na yebite hein et dépendre. Pour Vincent Otika mwana ya grand frère na yo asasa Belleville bongo eza normal te. Beaucoup yebisa biso te ezaki imprévu te ezaki eloko moko déjà préparé. Siko lorsque boye pona ko salir personnalité ya mutu, boye pona ko bebisa image ya Belleville, boye pona ko sala o nyonso bo sali na entre nani Vincent Julius na mwana na ye. Par après bozwi nini? Il fallait que se rendre compte ya koloba ke non, plus de 3 ans, toloba 3 ans, 4 ans, Belleville elle a toujours été insultée. Azaki pas maman Olive, Azaki kozwa insulte. Ce que lorsque bino boye bo pesi batu matière, bino bokasi tango bino bo pesi batu matière, nde siko e komi liwa ya nani ya Belleville. Mais quelque part pe boye ba keno ezana batu mususu pe amayele batala kabino. Vincent tu n'es pas vrai na baninga na yo, oza vrai te na bandeko na yo. Ata mwana ya ndeko na wana dati o yambaki wana obomi yende koboma. Tant que papa allait que oza faux po dati ndenge azawana mona ni azamona moko ayoka kate. Talaka ndenge se retrouver ki na Turquie. Ata tango azo expliquer makambo ebele o ka bisenga senga et pas Belleville sengela et pas maman Olive. Ake ko se retrouver na Turquie. Ko se retrouver na Turquie na ni na ba idée na ba penser na e mabe abande ko raisonner boye mwana mabe. Moi na mabe ndenge bongo nde azala bongo. Donc ozo vivre na ba pensée na mutu na yo. La fille vivait déjà avec des pensées belé pour à se retrouver na Turquie. Dans la vie il faut ozalaka souple pour en comprendre makambo mususu. Ngana yo keli mwana o mawa. Na yo keli mwana o mawa Vincent Julius Benza a utilisé mwana atandi mwana teki mwana. Ateki mwana. Na loba ki yango na moi na lobi non. Vraie façon yako bundela mama Olive za na sans saute. Président Félix Asalini. Ndenge azoka mafinga mutu aye a 2 ans kaka na mboka na bino soki nene premier mandat ya 5 ans kaka boye babongisi bino banani kuna kini wana babongisi makamusu ezo changer par rapport à mutu avanda na bino 20 ans. Mais azoka pe mafinga ti. Azoka mafinga. Siko mama Olive. Bon, ezo lekelanga kaka. Neti nga na place peut-être ya dati ceux qui peut-être maman Olive aza maman adoptif nanga. Nako silama na ndenge moko ko sakana te, nako silama penza na ndenge moko ko sakana te na otaka profit nanga isili. Lobi toza na bino awawa. Bon, on a courage à manquement au dati azanango. A cause de la cas, bon, Vincent utilisé ye. Pour de Vincent déjà yeba ki ke non dati azana ba problème ayebi boye. Dati azala ka impoli, dati ndenge azawana ko fungola pokia ko lobango bientôt ke nena dati a utiliser mwana ndeko na ye. Na place dati kitambala les pauvres place aza a sepeli nango te. Soki bazo sunga yo basungi yo vanda na oka kimia silama na kwena yo. Oh, je ne pense pas que non a beau moto pesa normal muto ko betulu maboko jamais parce que monde ango ndenge to tam et kende monde des autres qui ne vraiment mbanga ya ntaba e baluka na minute. Donc depuis kaka na oyeba te so ibozo ninga ko détruire Belar TV na oyeba te mwana muke lokola dati azoyebisa Belleville oza pe gravité oza pe nini te o rappeler que obana ko vanda soki wapi wana ndako moko ya chambre salon $150. Vincent Julius wana c'est ce qu'il avait voulu dati abimisa na munoko na ye.
Vincent Tuluse wana bandeko to solo la kaka vrai hein. To solo la kaka vrai. Alors bandeko c'est au moins ça mingi ko lobeza te bandeko bo aimer na qui peut-être pour nous faire voir batuke non Vincent pe muto ayamba ki mwana na plateau azape mabe. Alors tokutani prochainement la grande famille bo aimer bo partager ezanga wabino BBC Mpoi TV numéro na biso eza wana so za na besoin ko benga obengi famille Libota abonnez-vous massivement les Pécha Love déjà on est ensemble avec vous je vous aime vraiment bandeko ezali kaka moi lisolo muke wana to bimisa pe Vincent mabe na épée ye pas za mabe Vincent pas za mabe parce qu'a utilisé moi na ndeko na ndenge mabe. Voilà la grande famille tokutani prochainement bisous ciao ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.